sengo na baoyo bapeto mena motima pamba te bango ka bakomana nzala eyo na ngai mondimi papa simo kupanga ou bien grand chrétien. Ah, je suis chrétien. Il enseigne l'amour du prochain et bien d'autres. Tusamba. Etsa muzamfu wetu Yesu Kristo yezola kwanza mewa sedito ye untwali ya mwana velela bika karaga yetu tuka kwa yerevu se mwana velela. Amen. Nakomba tata mwana pe tata molimo santo tolandaki matei na biso mama pasteur mtate ya biso abandelaki na banzembo bayuda ake na mibeko mikanda na ye ya suka toyoki tobomba tosalela mpo na mokolo wana tobika ya solo tege tolobaka ntango nyonso batata batikelaki biso makambo misato bolingo mibeko misala tozala mpe bana botosi lisese ya nkolo yesu ya bana mibale biso toyebi tata na mama baboti yo bazali banzambe ya se bango bazala droit ya kotinda mwana na ye mwana mpe ya koboya te ya tosi milikambo nkolo yesu esalaki ye pasi nzambe ayebaka makambo nyonso lisese wana apesa yango na bayekoli tata moko bana mibale tindi bango moko alobi na kokende mosusu alobi na kokende te oyo alobi akokende akendaki te oyo alobi akokende te nde ye akendaki likambo wana eza na kati na bible nalobaka yango jeudi po toyeba nini eza na kati biso nyonso tozali basali ya nzambe nani azali kotosa nani azali kotosa te oyo alobi ke akokendaki te nsima nde ake te nde likambo esalaki mpasi na tata me tokoyeba yango bible elingo koloba nini na kati papa kabemba yako kotangela biso papa elebe boya po ete bible eza makasi makanisi ya nkolo yesu elokoloba nini na biso bato tolandi ye biso bato tosalela ye po toyeba nini eza na kati lelo balobi na biso totonga yerusalemi tozali kotonga yerusalemi me bato mosusu baza na kati baza kodekuraje bato bamosusu mpe balobi te biso tokosala kaka tozali awa na kati ntango tobandaki kotonga yerusalemi ndako ya nzambe oyo tozali bato mingi bandimaki bato mingi bazalaki kokanga me suka yango ezali kosila kaka yango tokotaka résidence ya papa mfuma mbanza ndenge moko ndako mitino mpe oyo bazalaki na volontaire ya bien aza koyekola aza koyeba mpe mosala mbala moko bazalaki ezala mpe na mise bato mpe bayekoli bayebi misala
ndako ya mitino bato bayekoli bayibaki misala toprofite oyo likambo ya tata nzambe mapamboli nde toza koluka résidence ya mwana oyo bazotosa bazali oyo mpe bazotosa te bazali ekozala ndenge nini nkolo yesu akangiselaki yango ndenge papa kabema tangela biso na Matthieu tombo wana. Merci tata nzambe molimo santo na kopesa biso maloba na yenga ya lelo. Tata molimo santo mokonzi ya lingomba mokonzi ya bule apesi biso chapitre oyo tokoka kotanga. Ezali Matthieu chapitre 21 verset 28 à 32. Matai mokapo ya tukumi bale na moko nzela ya tukumi bale na mwambe kino tukumi satu na mibale etangeli ezali boye na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo lisapo ya bana mibale Yesu alobi lisusu bokanisi nini pona makambo oyo moto moko azalaki na bana mibale ya mibali abengi ya liboso mpe alobi na ye mwana na ngai lelo kende kosala na elanga na vino mwana azongisi na boyi kasi na nsima abongoli makanisi mpe akei kaka nsima ya mwa ntango abengi lisusu mwana ya mibale mpe alobi na ye ndenge moko mwana wana azongiseli ye tata nakokende kasi akei te nani na kati ya bana wana mibale asali makambo tata alingi bango bazongisi mwana ya liboso bongo Yesu alobi na bango nalobi na bino ya solo bafutisi mpaku na basi ya ndumba bakokota na bokonzi ya Nzambe liboso na bino pamba te Yohani mobatisi ayaki epai na bino mpona kolakisa bino nzela ya malamu kasi bondimelaki ye te nzokande bafutisi mpaku mpe basi ya ndumba bandimelaki ye kasi bino atako bomonaki bongo bobongolaki mitema te bondimelaki ye kaka te nakomona tata na mwana mpe tata molimo santo nakomona tata na mwana mpe tata molimo santo tolandi introduction ya tata molimo santo ndenge apesi biso na mokolo mwa lelo tolandi mpe etangeli ya nkolo Yesu apesaki chapitre to lisese oyo entrée de jeu ya nkolo Yesu alobi bokanisi nini donc déjà dès le départ azosala biso interpellation nde yango biso nyonso mpe tozali kosala lelo na ntango oyo bokanisi nini na lisapo oyo na lisese oyo bokanisi nini nkolo alobaki jeudi alobaki yango lelo azongeli yango lisusu tokanisi nini lisese yango totangi na Matthieu 21 28 à 32 lisese wana aza kopesa biso nani mibale bilongi mibale elongi ya liboso ya koboya elongi ya mibale ya kondima ezali kolakisa biso hypocrisie oyo ezalaki na mwana ya mibale andimaki alakaki tata ete akokende akosala posa ya tata kasi asalaki te na oyo aboyi yo ya liboso kasi noki abongwani mpe akei kosala mosala na elanga ya tata eyano ya mwana ya liboso na boyi batata bamama biso nyonso tozali bapere biologique
soki otindi mwana na yo obengi otindi na mosala oyo eza na intérêt na ye alobi no directement que naboyi ekosala biso ndenge nini biso nyonso lokola tofandi na ndako ya Nzambe mwana oyo oboti oyo okolisi oyo yo osalisaka otindi alobi naboyi ese ekosala yo esengo yango wana tofongoli parenthèse wana moko sete lelo lokola biso na yo tovandi tozali koyoka lisapo oyo na kati na ndako na Nzambe eloko wana esalama susu epai na biso te esalama epai na biso te ete tata Molimo Santu atindi mosala atindi décision atindi orientation ngai tata pasteur biso ba groupe bandimi to yangani tobi ekosalama wate makamano toyebi yango ja kosala na ntango papa Diangenda kuna na église Diangenda awa na école ngai to awa na hôpital ngai batata ba mama likamwana to sala ngo lisusu te to améliorer langage na biso comportement na biso liboso ya tata Molimo Santu liboso ba orientation na ye oyo ya zali kopesa parce que yebi ya montina réponse catégorique lokola lelo tokoma bato ba AVC tokoma bato ba cardiaque tangu mwana oyebisi ngando na boyi soki na koyi na kufi tangu yoko ko ngosala musala tangu bozo ngokuti na kufi okosekisanga okolela yango za kosenga biso beaucoup d'attention batata ba mama na ntango tokomi makambo boye esala masusu te kende kosala musala na boyi solo papa alobaki liloba moko te atiki mwana kei si mwana bangonga ake kotala oyo mususu ya mibale alobi na ye mwana lelo kende kosala na elanga na vino mwana alobi tata na kokende apesi tata ba assurance apesi tata assurance akende kosala musala kasi mwana akendeki te malgré na je insiste bozwi wana ezali ya bana misala nyonso wana intere wana eza ya bana ya mwana batata ba mama kondima oyo mwana oyo ya mibale andimaki ezalaki mpo asoulage tata na ye mpo amonaki réaction ye azalaki aboyaki kasi ye na motema na ye andimaki mpe te asepelaki te aboyaki na ye mais apesi mpo na kosoulage opesa tata na esengo alobi tata ngai na kokende ezalaki na mbebo mais ezalaki na motema te nkolo Yesu apesaki motuna na kati ya bana wana mibale nani asali volonté ya tata oyo aboyaki akei oyo andimaki akei te atuni nani asali volonté ya tata soki lelo mpe bapesi biso motuna wana awa biso tokoloba te mwana ya mibale ye nde moto asali volonté ya tata batata bamama eza solo mwana mibale asali volonté ya tata kasi réaction ya liboso nkolo Yesu na ta place wana ntango bango bapesi eyano wana ya mwana ya mibale ya liboso nkolo Yesu alobi ye boyeba yango ete mikolo ezali koya esika tozali kokende basi ya ndumba basi ya bato ya misala mabe bakoprésede bino na royaume de cieux bakokota liboso na bokonzi na Nzambe tokotala mwana komona ngo ndenge azoexplike yango na 21 verset 31 te bango nde bato bakokota liboso na bokonzi na Nzambe nazali kolimbola moke likambo wana ezali nini lisese wana elakisi boye tata oyo atindaki bana nde tata Nzambe ye moko tata Nzambe elanga ezali nde mokili bana wana mibale bazali ba groupe mibale oyo ezali na biso na kati na mokili groupe ya liboso ezali ba oyo baboya na bango kosalela Nzambe baboya na bango groupe ya mibale ezali biso bayeto ndima kosalela Nzambe kasi tosalaka Nzambe na hypocrisie na koyima na ntembe. Matthieu chapitre 15 verset 8. Matthieu 15 verset 8. Ésaïe chapitre 29
verset 13. Ésaïe 29, 13. Ézéchiel, chapitre 33, verset 31. Ézéchiel 33, verset 31. Marc, chapitre 7, verset 6. Marc 7, 6. Nyonso wana ezali kolimbola batu oyo bakumisaka nga na mbebo kasi na motema baza musika, baza bahypocrite. Tozali batu moko tosekaka Nzambe ta bapesaka biso misala. Toza batu moko tocholaka misala na ye. Tango nkolo Yesu apesaki lisesi wana azalaki liboso ya bafarisien, bapublicain, basadicien, bascribe, batu nyonso ya mayele, batu nyonso baza kosala basoi-disant bato ya kosambela nde aza koyebisa bango lisolo wana. Parce que ayebisaki bango ke bato ya misala mabe bakopresede bino na bokonzi ya likolo. Yango wana batata bamama biso mpe lelo mingi kati na biso esaleli na biso ezali kofunda biso ete tozali kokumisa Nzambe na monoko, tozosala aspect extérieur lokola de tozali basambeli ya solo, nzoka nde toza basambeli ya lokuta, tozali bato na hypocrisie. Losambo na biso eza kolakisa biso na bareaction oyo tozali kosala vis-à-vis na mosala oyo tata Nzambe aza kotinda biso. Lelo biso toyoki likambo yango, bango bayokaki biso mpe toyoki yango lelo. Eteyi biso nini? Liteyi oyo lisapo oyo to lisese oyo eza koyakisa biso nini? Ezo interpele yo na ngai biso mibale ndenge tovandi lelo awa, likambo ezo koloba na biso nini na motema na biso? Soki ezalaki epai na biso, reaction na biso ezalaki nini? Ya solo batata bamama, mwana oyo ya liboso azalaki hypocrite te. Alobaki oyo ezalaki na motema na ye, aboyaki, abi akokende te, akosala te. Mposa na ye nde ezalaki bongo, ayebisaki yango. Eza malamu. Eza esprit ya rébellion. L'esprit ya kotombokela, ozali kotombokela moboti, oza kotombokela tata Nzambe. Est-ce que ça malamu? Lelo pe na kati na lingomba toza na bato ya lolenge wana. Malgré to wumeli na kati na lingomba, tosali 50 ans na kati na lingomba, kino lelo na totobongo na te. Tozali lokola nzete eza na kati na ebale, ekobongo na te po ekoma ngando. Mawa na biso nde ezali esika wana. Mpasi na biso nde ezali esika wana. Ezali kowumela na lingomba te, ezali kofanda na kati na lingomba te, ezali komata beshelo na lingomba te, mais eloko ezali proprimer koyeba kosala volonté ya tata Nzambe. Volonté ya tata Nzambe. Volonté ya tata Nzambe ezali nini? Moko kati na biso abosali yango te, tolandi yango ndenge alobi en introduction. Bolingo, mibeko, pe misala. Est-ce que yango tosala depuis tokota na kati na lingomba? Mais towumeli batata ba maman. Apôtre Paul azali kolobango na Romain, na chapitre 6, verset 1, alobi, tozingila muna masumu mpasi bon nsambu za yokela. Demeurons-nous dans le péché pour que la grâce abonde. Ofandi kaka na kate do, ozana likamwa ofandi yenga pasi tolobaka tobenga ngo péché chéri. Tozana yango, totubela kango te. Tobongo na kate tokangama kaka na likamwa. Kasi toposala te Nzambe aza souverain. Likolo na ye mususu azali te. Batinda na yete bapeske conseil te. Oyo abongisi yabo ya kosala. Biso azali Nzambe azali mokonzi na biso dans le temps et dans l'espace. Toza ko bonga ndingini. Parce que oyo azali ko bongisa ezali na ntila monene, ezali na makambo makasi katikati na biso. Bana lelo toza suna ntina boyeba te nana za hypocrite na lingomba, nana zali mutu asiemo na lingomba, mais mposa na biso ezali toyeba nani oyo azali ko disposer nzoto pe mulimu na ye pote tata Nzambe asalela yango. Atinda ye na temps opportun, na ndenge ya lingi kotinda ye, na ndenge ya lingi asalela ye. Eloko toza nango mposa koyeba sikoyo yango wana. Batata ba mama tozali kochola Nzambe, tozali kotombokela ye, tozali kosala makambo ya ndenge na ndenge. Yesu asepelaki na yano oyo mwana wana na liseso ya pesaki, Yesu pe asepelaki na ngote malgré abongwanaki noki ake kosala. Mais biso tozala bongo te, toboya po tobongo na tokende kosala te. Biso tozala prompt, so batindi, toyoki, totosi, mpe toke kosalela.
esika wana mingi toza kobeta mosiete mpona bagene. Bagene nde bato bazali na toza na comportement na mingi ete no ngonga ezali nanu nasala nanu nazali nanu gene nasala na bolenge na ngai poti mikolo koya nde nakosalela tata nzambe. Eske oyebi makambo koya lobi lelo na lobi bakabonaka te bazaka place moko toyokaka ntango totata soki basilisi liloba okomona vata akabola biso alobi dia nsuka makali nkokela lumaye yo kosala lobi ifo ebongisama lelo nkolo aza kotinda biso lelo lobi te lelo kende kosala na elanga yo binga naza nanu gene na kosala lobi ntango na kokoa nani. Eske oyebi makambo ya lobi lobi makanisi nde ekochange lobi mosala mosusu ekomonana okokoka osala mosala wana te. Lefe ya kozongisa makambo ya lelo ozokozongisa yango lobi okoprogrese te. Na kati na Bible awa toza na 2 chapitres seulement ezali kolobela makambo ya lobi. Jacques chapitre 4 verset 13 à 14. Kuna Jacques azoloba mawana ba oyo balobaka te lobi na kolangwa na kosala boye na kosala boye na kosala boye. Na Matthieu chapitre 6 verset 34 lobi ezali malba mutia bozongisa lobi parce que lobi programme na mo ezali demain enfantera lobi akobota makambo na ye moko o batindi lelo totelema lelo tosala lelo totia ngo pona lobi te. Batata ba mama biso batangwisi tozosala tozolakisa kibonzambe liboso na nzambe tozolakisa kibonzambe liboso na bandimi kasi na kati toza na bonzambe wana te na kati toza na bondimi wana te ekoza na biso na litomba moko te. Tomoni comportement ya mwana oyo ya liboso ndenge asaleli yango sika boye tokolobela liloba moke na comportement oyo ya mwana ya mibale. Mwana ya mibale andimaki kasi akendeki te nde tolobaki ete asalaki kaka mpo asomba confiance ya tata parce que omonaki tata ndenge azalaki frustre na comportement ya yaya nde tata ye andimaki mpo akokosala bongo. Me tata biso mpe bandimi tofandi awa na comportement oyo tosalaka nango tokotaki malongi tosali 6 mois na malongi toyekoli mposa na nzambe toyekoli lobiko na nzela papa Simon Kimbangu me esaleli na biso tino lelo na tobongola te kondima na biso ezali ya solo te me kondima na biso esoka nde esengeli ezali ya solo yango na tata aza kotinda biso lelo tata atindi biso tokende kosala lelo na vino lobi te me lelo motu nyonso azwa décision ke siko lelo tata atindi ngai nakende kosala na elanga lobi te. Jean chapitre 13 verset 17. Kondima ezali malamu kasi eleki eloko eleki kosala eza kosala. Matthieu chapitre 7 verset 21. Na Matthieu 7 21 balobi ezali ba oyo balobaka nkolo te bakokota na likolo kasi ba oyo basalaka mokano ya tata. Kondima ezali malamu mais est-ce que tozali kosala eloko biso ndimaki tozali kotrahir nani na biso moko mosala yango elakisaka kondima ya mutu la foi sans œuvre mais mosala ezali te mais tozolokisa kondima eza na nini yenga pase balobaka na biso te ngai nakoti na lingomba na baza mardi nakoti na lingomba mais bozwi na ngai natiki na libanda mais ngai nakoti na bozwi na ngai na molimo na eloko ni eza mutu ya nakoti na lingomba nakomi kimaxi mais bozwi na tiki na libanda zeli bozwi na ngai esalaka mosala lingomba te elingoba nini okosala mosala nini yango na tata alobi tokende kosala mosala lelo atindi biso na brutalité te atindi biso na bolembu abi mwana kende kosala lelo na vino alobaki atindaki na accent ya mowumbu te ke yo kosala te kolia te non kende kosala na bosembo nyonso parce que ezayebi ke eza intérêt na biso eza bozwi na biso oyo ye azali kosala ezali te lokola tata nzambe apesaki dans etumbu ke no kosala bima na jardin okende koyunga na kuna soki wapi ovandela kuna na libanda me biso atindi biso na bolingo nyonso soki tosali yango lokola Isaïe chapitre 1 verset 19 à 20 azoloba tokolia malamu tokozala malamu
yango na batata ba mama papa Diangé eza koloba na biso ezali titre ya chef spiritualité ya pasteur représentant te kokotana na lola mais kasi soki na kosala volonté ya tata yango toza kobondela bino batata bamama bandeko bana lingomba ete solo tosala volonté ya tata soki tolingi kokoma bato ya malamu vérité babikeli kosala bino andimi make kosala te eza lokuta nzokande le prince lokuta to tata na lokuta eza satan aza motema makasi bato baloba lokuta bazaka motema makasi asali likambo me ndenge aza koloba azojire kondima teke bopesi ye mpe leson nzokande eza lokuta bongo te yango mpe ezali kolembisa kondima na yo soki osala lokuta mingi okozala kondima makasi te parce que ozali kosala mosala oyo satana tata na yo azali kotinda mpona kosala me batata bamama tosala bana baye tozwa ndakisa nkolo ntango abikisaki moyibi alobaki na ye lelo na mpoko na lelo okozalanga na paradis apesaki rendez-vous te biso mpe tozwa elakisa nyonso nkolo asalaka nyonso tata asalaka nyonso bapapa babongisalaki biso eza na intere na biso babi na biso tosala lelo lobi te soki tokosala lelo tokosala yango lobi te ekozala malamu mingi me eloko toza komona hypocrisie eza koleka mingi na kati na lingomba eza malamu te katikati mpe ya bandimi nyonso na mokili Jacob na mama babongisi likita po te bakosa bapo bazwa bokonzi ya Esaü tata lobi belema pelelo na mama yo na yeba soki yo penza solo mwana na ngai Esau tango apusanaki asimbi ye Isaac alobi nazali koyoka mongongo eza ya Jacob me nzoto eza Esaü mongongo ya Jacob nzoto ya Esaü tala lolenge biso tozali kosala mosala na biso lelo me apesaki rendez-vous ti mikolo koya akosala makasi akozongela bokonzi na ye bomoni ntina toza koteya kokabwana confusion ezoleka mingi mwe toyeba nani aza kosala nini nani aza koloba solo yango wana bayembelaki biso nzembo ete tala ndenge bavandi baza koselelaka elongo na bikumba tolongola bikumba tobongo na sorte s'il faut kozonga na baptême na mateur na malongi tozonga balakisa biso susu le kimbangisme po te ezokoka nano te na niveau biso tokomi biloko toza komona lelo na kati na biso ekoki komonana te me toza komona yango c'est-à-dire kimbangisme kati na biso ekolaki te esengeli biso tozonga lisusu na malongi po tokende koyekola parce que toyebi ke bokonzi na kozonga na esika na yango ekotikala bongo te tata molimo centre na telemi na loa na komba tata mwana pe na kombo na Nzambe tata mwana tata molimo centre tata molimo centre papa Simon Kimbangu Kiangani tozongisi matoni ndenge opesi biso leloba tozali kosala rappel batata bamama tata mokonzi ya bole tata molimo centre azali na logique oyo azali kolanda programme na ye ya omeli na ye exhortation na ye nake na mosika te abandelaki biso na chapitre oyo ya porte étroite nzela ya moke ezali nzela moko ya pasi nzela oyo ya bolingo mibeko mpe misala nzela moko ya pasi kasi yango nde na suka ezali ya lobiko me nzela oyo ya monene nzela ya bisengo kasi na suka ezali liwa mpe pasi kolela aye lisusu kopesa biso texte oyo mokili mwa sika likolo mwa sika mpe e papa azali komema biso malembe kino na bokokisi ya bilaka nyonso texte oyo batangi na mokolo mwa lelo ndeko akei mwa profondeur mosika biso tokozala mokuse mpo na ntango nkolo yesu ayaki mpona kobikisa mpe na koteya me mingi koteya me na makambo mibale oyo ya bana oyo
alakisi yango ndenge ezalaka matériel didactique na suka epai na gauche Tomacus epai kuna mpe na droite Tito Coloïs maintenant na matei na ye nyonso akomi na conclusion azali kolakisa nde biso avant aloba tout est accompli oyo mosusu alobi me yo ozali mwana na nzambe te ozali kristo te mibikisa mpe bikisa mpe biso mpe lokola me na kati na motema ne bisaleli mabe oyo ya ye ayamboli yango te abomboli mpe motema te atubeli yango mpe te me remarke ke bango mibale baza bafarisaye bayebaki likambo na nzambe bango mibale malgré les criminels me bazalaki bafarisaye bayebaki makambo na nzambe oyo ya mibale alobi tala keba condamnation oyo biso tozali mpasi oyo biso tozali komona ezali parceke bacrime na biso tosalaki asosoli ke aza criminel asalaka mabe lokola mwana oyo asosoli mabe na ye comportement nange ezali mabe abomboli motema kosambela ezali likambo mosusu me kobombola motema mpe kotika mabe mpe kolapa ndai ete kozongela yango liso eleki malamu Coloïs azolakisa yango komo molakisi malamu didactique na tableau abitala bato ngai na ye na kati na mokili tala ndenge bato basali aza kolakisa yango ye asali na likambo te me azali komona azali konyokoba lokola biso me ye asali na likambo te abakisi abi nkolo kobosana ngai te ntango yo kozonga bo mokonzi kobosana ngai te omoni moto andimi ete ye asalaki mabe asosoli ete oyo azali mwana na nzambe abikisaka asengi lobiko epai na ye Coloïs amoni ke bacondition nyonso to ezali rempli la repentance la confession du péché la demande de pardon ati bomoi Coloïs alobi lelo yo na ngai okozala na kati na paradis moto abiki criminel moto mabe lokola collecteur d'impôt lokola prostitué mais akoti na kati na bokonzi na likolo mais motioli akoti te batata bamama retenez ceci ke batioli na bato na lolendo bakokota na kati na bokonzi na likolo te batioli na bato na lolendo bakokota na bokonzi na likolo te na lingomba okomona bato bakei songolo bakei kuna na groupe na bango bakei na kuna mpe batioli me basamela bazobengama bakimangiste biso tozali bakimangiste kasi yoka kotiola tanga na réseaux sociaux landa na réseaux sociaux tala partout batioli bato na lolendo kofinga kotiola nkolo oyo ayei mpo na biso tozwa bomoi kofinga mpe kotiola esakolama na Apocalypse chapitre 13 elobama ete na ntango na suka bato bakobana kotiola nzambe yango tozali kovivre batioli na bato na lolendo bakokota na bokonzi na likolo te biso tosambelaka biso mpe tozali bakimangisi biso mpe kasi mai bango basalaka ya mabe batubelaka te batikali kotubela te batikali kobomola motema te motema nkanza bakobomwana te biso mpe tosambelaka biso mpe tozali bakimangisi bozali kokanisa nini ndenge wana ezalaki Corée Dathan na Abiram me Moïse azali kokanisa nini biso nyonso tozali balevi lokola ye me Moïse azali komitia lokola ye akomi nani makambo oyo Corée Dathan na Abiram bazali kosala ya mabe basosoli yango te motema makasi Moïse akanisi nini biso nyonso toza balevi esukelaki Corée Dathan na Abiram ndenge nini cette révolte là mabele fungwamaka bakundamaka mobesu na bango na bana na bango libotaka bango nyonso
mabele mpe kundi bango kotomokela nzambe kozala na lolendo kozala na lofundu ekotisaka moto mboka ya sika te. Ya mibale batata wa mama, tata na yo nani? Tata na yo oyo azali kotinda yo, tata na yo nani? Foyeba oyo azali kotinda ngai ndenge pa Pasteur Kabemba alobi, me oyo aza kotinda yo ye nani? Ifo yeba nano esika wana. Oyo azali kotinda ngai ye nani? Tolandaki yango papa Diangenda na message na ye ya mardi. Tokotinda lisusu banani? Mosala oyo ezali kaka mpona papa Dialunga na to na papa Kisolokele mpona ngai te. Tokotinda lisusu banani? Bino boyaki na biso elongo. Maboko na bino ezali maboko na biso. Makolo na bino makolo na biso. Bino nde biso tozali kosala na bino. Bozwi na bino ezali ya biso. Tokotinda lisusu banani? Mais dès lors que yo yebi ke oyo azali nzambe mobikisi na ngai, nyonso azali kosala mboka sika ndenge papa azali kolo mboka sika mokili mwa sika ezali mpona banani? Ezali mpona yo, ezali mpona lobiko na yo. Mais soko oyebi ke azali tata na ngai, azali nzambe na ngai, monso oyo azali kosala ezali mpona bolamu na ngai. Okoki kozala na lolendo te, okoki kozala na lofundo te, okoki kotika mosala te. Kolo Yesu alobi ndenge ndeko papa Kabemba alobi ezali te ke boye bakolobaka kolo nde bakokota na kati na bokonzi na likolo te, boye bakosalaka mokano na tata. Me na ntango na suka bato bakokende bakoloba nkolo be biso tozalaki kosala na yo alobi bolongwa na miso na ngai basale na lofondo nayebi bino te, kolela na koswami. Esika biso tozali kokenda na Mateyo oyo nyonso to tata mokonzi abole azali kolandisa landa yango très bien ba chapitre nyonso azali kopesa na ba Mateyo na ye nyonso to ozali komona ete tozali kokende na suka potokoma pe na suka na yango na Esaïe chapitre 61 verset 2. Bokoyeba tokoyeba nkolo na tango na suka nani wana akozala na makambo mibale. Likambo ya liboso akolakisa bolimisi, ce qu'on appelle l'année de grâce. Esaïe chapitre 61 verset 2. Année de grâce et puis année de vengeance. C'est-à-dire akolimisa, akolakisa motema boboto na ye, akolimbisa mpe akopesa pe vengeance, un jour de colère, de vengeance. Et comment va la Bible? Dans notre petit chapitre. Tant que tu as 2023 à lobby, tu as 0. 24 à lobby à l'Emessi. Na batu bazalaki netumu il y a 12 ans, batu ba bengena bango bi oyo akotonga lisusu na lingomba te oyo c'est fini pour lui. Bazongi na fulani bazongi vraiment papa motema monene boye alembisi 2024 alembisi année de grâce alembisi akomi yango banso bana boya kozonga bana boya kozonga mais Bible yebisi biso que akosala likambo wana akozongisa, il va pardonner, alakisi pardon, et puis après balobi il y aura aussi la vengeance. Botanga yango malamu tokanisa kaka te bolimisi non, la vengeance koteya tomoni le 20 juin papa Mfumambanzi nyonso wana kaka nini lokola tozali kokoma na suka nga mpe naza kokamata dernier tableau wana lokola tozali kokoma na suka matei na bango ekomi didactique baza kolakisa biso par exemple mama moko atini mwana ne alobi kena kotia ntinsani mama wana azali koyeba te ke mokolo wana ezali ya suka na ye na Yerusalem kena kotia ntinsani
mwana ye na 2000 francs de semo innocent ya bato mwana moke atintinsa papa atali alobi ali na protocole lana mwana oyo ti esika mama na ya sali mwana azali kozonga bazali kofile ti akokoma esika ya mama abi yaka na mama na mwana baye yonde basoda bokamata mama oyo na bana na ye ale dehors namona bango lisusu na Yerusalem te bango nyonso to lisanga na bato mabe bobe bango nyonso to babima mama kena ye lisusu kota ya bilanga na ye te ate bolimbisa nano nakela kotwa bilanga na mwa biloko manyoko natikaki na mai na bilanga na ngai biloko na ngai no ayebaki mpe teke nazokotongo eza kotanela nga lelo nde esuka ayebaki te babimisa ye ake maintenant les gens commencent à réfléchir à qui le prochain tour biso toza kokende na nkamba biso wana nde balobaka ndenge nkoloso asalaki na ekoloso matériel didactique ketala nano tata ya motema boboto tomonaka papa mfuma mbanza ntsonga nzela tata atona na boboto me boboto akomi na suka abisika boye tozali kokokisa makambo oza koyoka chaussette bleu chaussette noire esika biso tozali kokenda bokabwane tokomi na suka tokosupporte lisusu mabe te bato bazali kobima aki le prochain tour bon yo moko obitala nzambe azali na mposa kobengana bato te ifu Yerusalem na sika etongama me kasi bongola motema tika mabe kozongela lisusu te lelo kaka lelo enseignement ya lelo ya oyo nzambe apesi biso ezali nde lelo kobongola motema esika nyonso tu yo ozali partout à travers le monde lelo kaka bongola motema parce que toyebi te ndenge tokolamuka lobi tokokoma lobi nzambe à tout moment akosala likambo ne akoyebisa mpe moto te mama wana ayebaki te aza kolamuka aza koya ayebaki te ke mokolo ne asuka na Yerusalem nde lelo ayebaki yango te e bato nyonso to oyo bazali batioli bato na loleno bato na mabe bayebi te yo kolamuka yo oyebi te nini nzambe akosala yo oyebi te ndenge tokolamuka ndenge nini mokili ekomi na pasi bitumba na mosika mpe na pembeni toyebi te mokolo nini nzambe akolakisa kanda na ye eyebani te ngonga eyebani te me ye azali kati na biso batata bamama bandeko oyo azali kati na biso azali moto lokola biso te ezali nde bongo tala nano yebisa lingomba nini na kati na mokili mokonzi na lingomba akopesaka message na banjelu to na communauté des saints dans le ciel bakamati yango bayemi nzembo nde bapesi yango na moto ndenge biso na église kimbangisto tokaptaka bakantike tokomaka te me tozokapte bakantike na kati na lingomba mobimba oyo batata bamama mbuta nani soit kabemba soit elebe soit nani oyokake banzelo bayemi apesi message banzelo bayemi chorale eyembi ça n'existe pas et mokonzi ya lingomba moko na kati ya mokili ça n'existe pas meme na kati ya libota ye kaka ye nde akopesa nzembo na banzelo mpo na lola bayebi ye banzelo bayebi ye bacentre bayebi ye les communautés des élus bango nde bayebi ye ye nde soki ya lobi bango bakamati makambo wana bapesi na biso l'église visible parce que l'église invisible et l'église visible aza kodirige na lola aza kodirige mpe na mokili ye azalaka kaka ye moko bilandalanda te totika bilandalanda yo landa moto est ce que moto oyo banzelo bakoyokaka ye bayebi ye est ce que ye asa yemisa nzembo est ce que yo so oyoka nzembo mosusu oke ye nde banzelo bayoki liloba na ye nde bayemisi non ça n'existe pas me moto wana oyo alobaka banzelo baza koyoka bakamati yango bapesi biso toyembi yango awa ndenge biso toza na bakorale faites-moi confiance
Je ferai de vous des hommes qualifiés dans tous les domaines. Je suis l'alpha et l'oméga. Yende salela oyo ye azali koloba tata na yo nde ye soko ya tini bolingo salela yango linga ndeko na yo ndenge aza kotina bosala na bakonflit te ndenge wana bato bazali kotuna ndenge nini ye abakisi lisusu makambo etali précepte de l'église mais précepte ezali nde bonkoko na ye mpenza ye alingi moto azala na conflit na ndeko na moto te azala na likambo na moto te alingi moto nyonso tu soko asali mabe abongola motema atubela alakisa mabe na ye ye alingi moto alalaka na nkanda ya ndeko na ye te nyonso wana ezali molimo mosantu amwana elobi esengo na bato bapetwami na motema Matthieu chapitre 5 verset 9 oyo apetwami na motema ye nde akomona nzambe ye nde tata molimo mosantu alingi mitema na biso tozala na likambo te ezala pepe pe yango wana apesi biso baprecepte mpo bonkoko na yango wana alingaka likambo na mabe te banzoto na biso ezali temple na alingi bangulu bamakambo mabe na kati ezali te même sur le plan scientifique on vient de prouver que ngulu ezali nyama moko ya soko basali o description ya bamaladi oyo ngulu azali na yango okoli yango lisusu te scientifiquement na vie spirituellement te mais yende amoni yango sur le plan spirituel ke eza nyama mabe biloko nyonso tu ye apekisi parce que alingi kosala na kati na banzoto na biso yango wana toza kopesa banzoto alingi ezala na mabindo te mpe mitema na biso ezala pe yango wana nde ye tata molimo mosantu tata na yo ye nde apesaka nzembo banzelo bayokaka bayembaka yo mpo yembaka yango mosusu azali te bilandalanda totika likambo ezalaka na bayuda bacuri yango ekomi epai na biso biso nde tozwaka nkembo na nzambe bokonzi na nzambe paradis nde biso bato mwino tobebisaka sika boto bomoi mitema tolobi tozali kosala ndenge paster Kabema alobi plus jamais réponse ya insolence ndenge wana mwasi oyo opesaki ngai ezongela biso susu te tata apesi biso mosala ndenge alobi kisolokele nkembo oyo tobungisaki eye epai na biso tozala bahypokrite te tosalela yango na solo na bolingo mibeko mpe misala mpo ezali mpo na intere na biso tozwa kobikisama tomona mboka sika likolo mpe ya sika na nkombo na tata mwana tata molimo mosantu. Merci batata na biso bokena kovanda makambo oyo toza kolobela lelo mpo tolingi tobika biso nyonso oyo ezali ekeke ya mine 4e génération eza ya suka ya mitano ezali te soki tomipesi na makambo mokili ntango ekokuta biso tonke esili toyebi ke oyo bakobika bazali oyo mpe bakobika te bazali na bizaleli na biso moko nzambe atindi likambo monene kolo yesu ayaki tata kimbangu ayaki kasi oyo tozali kosala bizalela malamu te nde yango ekomonisa biso pasi toza kolanda mingi maloba ya papa Fumalo alali alamuki alati ba chaussette ya makolo mibale noir nage vert toloba bleu elasi ke kokabwana ezali koya tozosentir kokabwana yango eza ndenge nini bato na bizalela bango bizalela malamu tozali bizalela mabe ezali baza kolandela biso mingi na kofinga na kotiola na kobunda
bakosala boye na nko bakoya na nkamba na nko wana bizaleli ya mabe yango tozokebisa biso toza na kati ya likambo oyo na nzela ya tata Simon Kimbangu biso tofingaka te totiolaka te tobundaka te toswanaka te nde bizaleli ya malamu nde yango wana ezali pamba te bana nzambe na bana satana ebandi koyebana po tokabwana kaka bana nzambe na bana satana kokabwana fo ezala kaka oyo elobi papa yango kaka tokolanda tokabwana kaka po ete ya respect ezala toza na ntinsani ya fliki na bagauche tokopesa bino ntango po tokobunda le 28 nde en général bino nyonso esika moko yango wana tozali mpona misala ntango ya suka yango oyo omibonisa dirigeant asengi bino nzembo manger et buvez lia na yo mela na yo kasi mokolo suka nzambe aza na likambo akoloba akosala nayebi te soki papa sayiri azali soki azali aya na liboso ye mpe na kopesa nzembo ayemba mpe eza na likongo allez dirigeant
Merci dirigeant. Lia na yo, mela na yo, kasi kanda ya Nzambe. Ndenge tozala mokili, tozali libre. Sala na yo nyonso yo olingi. Ndenge motema na yo azokotinda. Kasi ya mabe totika ya tosala ya malamu, po tobika. Kasi so kontinue na mabe, ndenge baza kopekisa yo oza koyoka te, mokolo asuka nde yango Nzambe akokondane yo. Tata Said, mawa vengi mazono zeime. Banze mozali ko kebisa biso makambo ebele. Na kombo ya tata mwana tata Molimo Centre, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, envoyé spécial ya nkolo na biso Yesu Kristo, na fukami na makolo na yo pe na pesi yo merci ndenge opesi nga maloba. Nzembo ngo ezali nzembo ya Kikongo na koyema na Kikongo pe na kospike na Lingala. Kana wavelela mumbandwe yi engunza pelo lya nenekena lyawe kana wavelela mumbandwe yi kana wavelela mumbandwe yi engunza pelo lya nenekena lya kana wavelela mumbandwe yi kana wavelela mumbandwe yi engunza pelo lya nenekena lya enge yetata ngunza wakumwene kwaku mawavengi mazono ngunza zeyimo kana wavelela mumbandwe yi kana wavelela mumbandwe yi engunza pelo lya nenekena lya kana wavelela mumbandwe yi kana wavelela mumbandwe yi engunza pelo lya nenekena lya na Lingala elingolo baboye soki yo opetoma na ekeke oyo kasi yeba te ngunza aza na talatala ya munene aza komona yo soki yo opetoma na ekeke oyo opetoma te ngunza aza na talatala aza komona yo eyo tata makambo yo osalaki lobi ngunza aza komona yo okanisi obombabi te aza komona yo makambo yo osalaki lobi aza komona yo yo obombabi aza komona ngai te aza komona yo tika na yo obombabi te nzembo wana elinkolo baboye nzembo ya seri 56 kana wavelela mumbandwe yi engunda pelo lya nene kena lyawo aza na tatala munene aza kumona yo na tatala yo kanisi obombabi te tika aza kumona yo sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani envoyé spécial ya nkolo na biso Yesu Kristo na alobaka yango mpe nasisaka yango tata Molimo Centre envoyé spécial ya nkolo na biso eki akufi le 12 octobre 50 ye na Lubumbashi azali kobotama instantanément awa na Nkaba ye wana ana koteya biso butu na moi yo oza kosala makambo lobi ye amoni ngai aza komona yo tika na yo li tata Molimo Centre na bandi na expliqué Ekiamba anu yine
ekeke oyo tozali kana wavelela mu mbandwe ye ekeke oyo biso tozali ndenge tovanda ya 4e génération ya sika oyo na ekeke oyo biso nde aza koloba makambo biso osala aza te atala aza komona yo kokazali nde obombami te aza komona yo nzambe na ngai mpo na ekeke oyo donc ya ekeke oyo toza nango bawe bakozonga nzambe na ngai nayo malamu te bawei bakozonga ekozala chambardement likambo wana sikoyo tolali meme toza na ndako tokanisa yango ezali ya pasi koleka oyo ya liboso akomona na Abel nzambe na ngai ezali ndenge wana ezali ndenge wana nzambe na ngai ye sikoyo emonani ye moto akufaka liboso kai abomaki ye bango nyonso bakozonga nzambe na ngai ezali pasi mpe mawa na mokili tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo sango amen. Bika twakubikeno moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa tata nzambi munkumbwa se mwane tata mwana velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela. Ensuite, la grande fanfare kimbangiste avec sengo na baoyo bapetome na motima pamba te bango ka bakuma na nzaba eyo na ngai mundi ma papa simo pamba ou bien grand chrétien. Ah, je suis chrétien. D'accord. Kasi televisa. Est-ce que vous allez kubongisa kama ndio penza juice ndenge ya senga? Soko tozala kubongisa ndenge izala kusenga na biso nde vraiment kuzala na biso senga. Kasi soko boningo bozali te. Ozala ka unayo mutami be kote. Ndenge mpe kosala kana yo misala te. Ozali na posa ya ba message ya ba papa, ozali na posa ya banzembo na biso, ba mateya oyo eko contribuer na kondima na yo kende ko s'abonner massivement na chaîne na bino ya sika AK21 officiel. Wana ezali chaîne ya YouTube et o s'abonner pe na AK21 Kimbangu World na Facebook esika nini to kosala ka partage ya ba information ya lingomba à travers le monde. Ozali na Beni, ozali na Gemena, ozali na Europe, Asie, Amérique, Océanie, contactez biso na ba numéro na biso, pesa biso ba information, toko balancer yango na ba chaîne na bino oyo tozali koloba AK21 Kimbangu oyo ezali moko ya ba outil ya communication oyo tozali ko travailler. Objectif na biso ezali nini? Objectif na biso ezali tokomisela bino ba information ya lingomba, tokomisela bino ba message ya papa, tokomisela bino ba nzembo oyo ko contribuer na kondima na bino oyo ekotia bino na kati ya unité ndenge bateya ki biso epai ba papa misato. Donc pour s'abonner pour être bopesa biso makasi ya musala oyo, pour s'abonner pour être bo encourager biso ya ko continuer ko œuvrer ko sala musala oyo ya promotion ya lingomba, ko sala musala ya promotion to ya ba valeur na biso na Afrique. Lingomba na biso ezali moko ya ba valeur moko primordial na kati ya Afrika. Yango bosunga biso na ko partager ba émission na biso, bosunga biso na ko s'abonner na ba chaîne na biso et puis bosunga pe biso na ko like pe bo commenter na ba publication auto ko salela kabino. Tenez-vous sur AK21 officiel pour recevoir plus les informations liées aux activités du kimbongisme. Le message de Papa Simon Kimbangu Kiangani, le message des trois envois, le cantique de l'église et les différentes prédications. AK21 officiel.